J'espère qu'il y a besoin bien bon début de la semaine. Et puis que la semaine est tellement inondée, tellement saturée par rapport à l'actualité. Moi, tout le monde, Rolanda émission, par rapport à Rosolango, ce que on a moi, bonjour, ce que on a pourquoi, bonsoir, Nabino. Merci d'avoir abonné la gagne surtout. Merci d'avoir abonné surtout à Sangai. Confiance et continuer Moussala Langai. Donc voilà. Les bonsoir caméra Nabino, vous avez on a Dembo, moi c'est Mandef, la guerrière. Moutou a continué, Moutou Labino, l'actualité solo. Donc bon s'abonner à Fleur Monde HD, vous allez vraiment décider. Les lots par rapport à la semaine passée, par rapport à l'actualité, par rapport à ma Camerounais et les cas qui nous ont partagé, les solo à les longs Moroté, nous ont partagé, on a dit merci, pas Kamolobé. Donc voilà, sans plus tarder, dans le code, ça est déjà Awa. Il n'y a pas qu'à. Il y a quoi? Fleur, ouais, ça va. Ah, ton fils, on monte dans la terre. Grave, talara, milolo, to ala gina ngo donc les gars qui m'a cassé trop donc yango ça les gars ça dit quoi. Mais tu connais le monde, ok? Non, on a salaki. On a côté. On a là plaisir et puis on a pas méchant. On a là quand même na podium. Oh, plaisir na méchant. Bon, toi dans la méchant là. T'es toi dans la méchant, toi ça non plaisir t'es. T'es toi dans la méchant. Non. On veut que Congolais. Congolais il y a méchant. Ah. Congolais il y a dans la méchant. Ah oui hein. On tourne ça yo. Et qu'est-ce qu'on a habité méchant là qui par rapport à quoi? Ah non, il y a liboso on a bandi donc remercier dans nos bateaux yo bakota qui concert, on va somba qui pena ba billet na bango, on va respecter qui temps. On comprend? Bateau ba telemuka libanda te. Bateau pena bakota qui. On comprend donc na remercier bango. Donc nenge bazalaki wana ambiance ya laki total donc noko pena yembi mokonza mboka o senti que public ezo yemba. Elengi nzembo yango na public ezoyemba RTO na mama spectacle seben au senti pena ke yalo bébé félicitations a pesi pena makambo kimboka yaki wana et puis biloko lata na biloko basankusu na biso ya basankusu ai ko intimider ka wata na biso deux fois c'est asila tanzali yalo bébé félicitations pour na boulot et puis ambulance pas alaki wana tindika ki susu ya dégâts et puis na bossa intena nani roi David oui Roi David pas pesa qui pene sengeli ko pesa do événement pene ala ki kitoko batu babini au senti pena ge billet pena etekami batu peno moni pena ge oui to kanga ki pena to tonda ki wana inondé donc vraiment coup de chapeau merci sous na bato yo basomba ki ba billet na bango bakota ki merci pena goga c'est un homme vraiment encourager faut féliciter pena na événement boye mais au senti que pesi pena ne sengeli ko pesa ah oui OK merci beaucoup alors il y a pas ka resolo bakie bato bakota ki na kati bato batonda ki mais to ya ki te to zaki na 2 cas ou 3 cas parce que quand ya kati bazalaki quand pe ya vestiaire kuto mission ya logi bazalaki quand pe ya libanda bazalaki alors système on doit comprendre te bato bazolinga kokota te batemi libanda ezaki problème ni. Ah si c'est vraiment même ngai na comprendre ki te na ebité ba congolais soto la modèle nini makambo eza na gauche bino botelemi na droite bozoluka nini soto eno ndule te otika lona parler que oyendule mais botelemi libanda bato pe batelemi libanda na ebete phénomène ngo ya phénomène nini batinda ki bango kotinda po bato musupe to mona ngo pe na ba bandule omo pe na ke bato ba yepe na basombi ba billet mais bakoti pe ndule te na cadre sabotage complexe ah oui yango mais wana ezaki na ba spiritas hein pour na côté la bato pour na côté la bango te na ba spiritas bazaki wana to ebite ezaki spiritualité ton dernier para expliquer biso na ilkambo wana jusqu'à présent na ko digérer ngo to ba image ezana si déjà na monde ndule monde tozali les spiritualité pezali OK na kata kopo to salara oyo comprendre donc ezali mais ba spiritas oyo ya biso o balaki libanda wana na ebité na benga ba faux spiritas to na benga ba nani parce que ba spiritas peno pena ba na 100 ya wata na makila a hôtel ma jamais libanda tant que biso to wana kati makambuse bandi tozo pesa goga pesa makambula ti maison pesa bino botelemi libanda na ebité libanda ngo yalaki ya boule nini ba alaki nango comprendre donc pona makambo tali événement na biso pona batali libanda vraiment na oni ngotanga na oni ngotala pena bango se ba faux spiritas on comprend na ba contre molé mapé bazanga répéter na événement omoni pena muto ayepe musupa sombi bien mais ayene tom supa ça sabotage moko mais on a sepeli na ngwezali goga a petit ndule au senti pena la lati kitoko o mo pena ka yembi danger ba momi ba noko ba yembi omoni pena ke ba animation salami ya dégâts ba tu pena ba sepeli donc eloko esalanga bien na nu yango na parce que l'événement o monaka mieux faut to beta to koti sabato to koti ki keto senga bando
ndenge bato bele basenga babando yebi vela biso même les padres akoka obeta ta senga bando ka pona makambo mais goga betango moto na tembala tiki tembene pe ezui pe o comprendre bato bele basenga babando moi bena ye événement temo alongoni azongi ne sima bendi maboko abona obeta yala kisika moto na tembe délégation deux fois ti donc maman boy yango na donc babozo sala nga comme délégation déjà et donc on a invité bon tout le monde m'a il y a danser il y a Fabrice par contre tu as 2 mois 3 mois à ina bango tandis que na kati la team wata ba ancienne na ba ancien bazali na o basala ki batsida bazali ba ko attend go yana bango poto mais pourquoi à privilégier ka ba nouveau wana bon ezako privilégier te ne to ala raboye mutu na mutu pa ala ne toile na ye o comprend mutu msupo ko umela ne sika mais mutu moko ye sika azui makambo ezape toile la mutu la team wata yango nazoya la team wata misuso basokola bon pe bazanga raté o comprend la team wata eza entreprise munene oyo mutu nyonso to ala kana suka mukili yeba ke tourne ezali oleka yango eza lokola ba Villa Nova te soki Villa Nova o comprend eza lokola ba orchestre mike bongo te po ba orchestre na ba orchestre ko beta 10 ans 15 ans o mona orchestre na soke okuta mutu mo abeta pena nombre ya bane orchestre matikala ko voyager te mbula moko na leader matikala ko voyager te o comprend mais so yé pas héritier ato yaki auto pe exemple ya bana biso ata nouveau né ato boti na Césarine net bakaya bakatalaire c'est un bosseur mona batutu ala ine na Villa Nova pardon Villa Nova na obosana to ala ine na Villa Nova o mona kipoto a moi c'est comment changer o kipoto accent donc yo mo lobby donc to ala ine na Villa Nova so Villa Nova to fandaki ne omo benage ngamo so na talibano niveau babinaka na otala ba Christelle mais ngamo na kati mena omona ki ba pecho ba olexa tan orchestre mieux faut biso to tigala mais bango ba kende po niveau ya boulot bana na bazana ngo bana batu ba voyager raté et l'autre côté répétition on dira boma mutu luketo lembi et comment ki pena ko l'équipe kutani pena na petit katale okia porter na hôpital nini na non ka problème na luketo ba nini Baren, biloko wana nyonso. Ozomona bana batu ba Christelle kembi na orchestre wana. Donc orchestre moko eza orchestre te mais eza société pena batamite mamabe. Donc kuna soko za kuna bake okotikala ko bonga te na vina. OK, to souffler mouké donc voilà. Bambote na fiston Mwela. Fiston Mwela bambote siko zali Pelé Fumu, Tripason leader à Luanda bambote pe siko zali Guy Massamba et to bosalité Rocky Massamba da Silva les millionnaires d'Angola. Et pourquoi pas à Elisabeth Mutobo, Bambote Sigozali, Chris Yabogar, Guater, Kavin Kamani, Bambote Sigozali, Alec Kembela, Bambote Pe, et Sika Ozali. Na communication, il y a la Spiritas, tout le monde a une délégation, il y a Fifi Siwa, tout le monde a Francis Dibaya, tout le monde a Dadi Moula, tout le monde a quelques têtes, tout le monde a une sélection, Moura. Alors, bon, tout le monde a une émission, mais quand on parle de marketing, il y a un concert le rôle de Dôme de Paris. Si. Gestion, il y a tout apport dans la promotion. Il faut que ça aide. Bon, merci pour la question. Oh, j'ai une question, moi, sur quitté, donc, monsieur Zali, c'est que salamité. Donc, on a pas simple David Olito, d'où des caractères, il y a Paris, Mbota, Hollanda, RK de Paris, Garçon Paris, Rive Kidimbo, Magali, Atakwataï, Est de la République. Donc, vraiment, on a un décis. Na kawana. OK. Omoni Goga sota l'équipe à Liboso. D'ailleurs pour nazana betana pembe ezana ke wi mukolo Goga non sana munorone ke boko makolo bela makambo Dôme de Paris ça confirmé Mutaliboso azwaka news ane alenga. Ko tombaki na lagi na plateau na yoyo to tourner mission. OK. Na bengi Goga na zueta rappeler nga na plateau. Abisinga lobi lobela yango confirmé. Donc nada mutu ali boso na salle mission na lobby na loba na poto ake Dôme de Paris a confirmé le 24 bateau vraiment ba somba ba billet na bango. Donc surtout bateau bana ba problème ba ratété et événements vraiment ba problème na pino eza résolu. En plus la génération na biso. En plus génération na biso. Vous comprenez? Mais eloko legela ngezani. Bateau Goga yaki na bango équipe d'avance ngapo na ngana monaki il fallait pas eza na bango. Il fallait ça battre mususu batikale na Kinshasa soit nenga yaki na bango il fallait benda bango pe matoi basa la publicité na bango bien so na kaneti ya siwa
petit na ngana pese mbote sikazali so na net na kanaye bino tu annoncer déjà que concert est le 24 Dôme de Paris mais faut boye bisabatu ne ba somba ba billet mais na tala na plateau ya règlement des comptes na tala na plateau ya nani ya nani la Glody na tala geno e pas Mombele oso mona bena ke mutasale miso ba mo beta na bango masolo ya ba love na e ba mibali na e ba ex na e vraiment na tala ke salenga pasi na benga di même Charlie azote solo masolo bolivo tala a profiter pas Mombele mais za ma beza bêtise il fallait ebisa batu nde basomba ba billet na komi na zota l'émission pena boye oso mona ke ba lobeli makamba ba ex belé ke même batu basomba ba billet ya Dôme de Paris au moins pena ke bucha beta kios oh nani kuna fabrication sala ke boy oh chérie kuna suki nani oh depuis ka vimbi sakio oh ozo mona ke ba masolo mozaka mambo ya ba mbetu ya bolingo na place ya Dôme de Paris na place ya Dôme de Paris ya da bêtise elo basalaki OK na tala so émission mususu jarka ya babiloko wana donc bêtise le kaki promotion ebele ne bandeli déjà intro déjà sur les ana ils ont bri et bon maragé na tala ki susu aventurer à pacho RFI yepe su ndenge moko outi na pasi balongoli yo na pasi na Gishasa ba eno a ba ya kotote okapi o bandiko ote papa chéri na lobela papa chéri oui vient na pese mbote sikasa de la patria mais vient ya na epotote atinda epete o lobela bato ebele même ba vient na biso ba le padrano lobela bango mais ba mema yo te héritier lobele ya mukie azui amemi o poto moye awa to ebi bêtise ça akomi kolela ke fufu ezate fois mela masanga mbongo ezate sika kolala mambo ebele ba biso to eba mikili na mbongo héritier te na ya na mbongo ata 100 fois héritier te mais lokola za vrai noko asolaka bien ayambanga bien oza pe vrai na ye naza vrai na ye pe orchestre suka na lobaki ngana on travailler yango ça la team wata BCB janda kuna po grand nga tutuka luja betaka kuna mais ozo mona ke to lobela bien pour héritier mais yo mutu balongoli yo na pasi ba commission na bisengo ozo manqué total ki ndenga sala ki na seconde no sali promotion ta bandida ko cracher vers héritier watanabi ozo mona débat wana déjà ba bomaki déjà introduction petit baya na moni promotion pe ba salité na mito abatu et puis ba tuneti bon ba si wa pena ndenga mabete ngaso na événement na ko tse mutu a 30 événement feza na kini wana nde otche mutu a 30 na kini pe na otsaite parce que ya la mutu asala bien mission na ba RTG akuna lobi omoni mambo esengaka erotia mutu wana fois za la mutu mo bwana monopole za mutu mo boye mukili pe yo kagaye asala pe piba makasi era ya lobby boye batu nyo sisi ka baza mukile yoki siko bango da ba bata ba combat déjà ebele na babata vous comprenez donc eda pembe ba fingi te me batali sika vérité vous comprenez faut pas voir atteindre oyebisa mutu somba lié et puis na mona yesusu so na zo miso mo sima muke oui dadi mola na Bruxelles est-ce que ça okazi wana mona kela ba veste na biso honorable DMC tika DM ça ya baka na biso obiga na biso dadi mula abeti bilo parler mo bilo parler ta bien bandaka te kolata non yoka on est français dibaya ayaki abike de ba futelinga billet boye je suis venu travailler vous comprenez na gagne peine aye si live avec les ongi mais obiga dadi mula ye atemi obiga yeba temeka libanda ti atemi libanda ya salle atemi na staff na daki 7 personnes pour ngana za miso batemi 7 personnes azotuna billet achesko boye po bien otozango wapi wana dadi moi na teli sko na bi natali kuna fase di baya natali bola bola fase di baya na ba live yo bika ba live sko ye boss ngabi sko awa kieki yesa sonano apo ya dadi mula na Dôme de Paris t'es vraiment pour mambo itali DMC ah oui pour mambo dadi mula non bangete tena ko banga etezande ke DMC bona ebite ayemo ebelo ni na osala et logo ya préparer na ebite soki ni na osala mais onga na ebi na talaki epe mwa be mission so asala ki pe pona ko lobela mambo Dôme de Paris do wana zande ko ngai donc ko lobela bete pona ye dibaya pe osala musala ne pepele félicitations dibaya déjà c'est bon banini mais problème ezakara na bateau to lobela ke héritier to la na moi tactique de jeu ya liloba ya ko flatter public asomba billet oui okokumisa no leader na yo mais ça na tactique de jeu ozo benga muta somba billet
ça na manière mo stratégie mo boye longoli polémique au lobby banini obi nga na salagi elomo na solaki même nana nina Charlie Mpaka na lobby moni ata basi wa ndenge ba la lobela ba marambo ya Dôme de Paris au moni ata question ba posaki pour na mambo etali soki mibali o ba betaki pona nga avant répondre nango wana ce que stratégie ya mambo musique on na ebinde jango ya la pona ba page bazwara ba ciblara kota polémique kota mibali si on a place à répondre maman sur mibali il fallait blobana nous mon mele est-ce que dit que le 24 on a Dôme de Paris héritier obeta concert il faut rappeler batu basomba ba billet vraiment batu bana ba problème linga mona ex nanga aya na Dôme de Paris okuta bango donc oyo pe bazana ba problème ba boya ki yo koto boyo zoki libale côté moi nungu boye héritier watana bazana pour soigner les bino ba nini c'est ça ya la bongo ya on benda ka batu opesa batu lengi stratégie vous comprenez au moins dit mukolo goga pokoga danda bo si atanga da loboko vous comprenez mukolo bena sko benda ngasko bena bien que Dieu merci il y a rien à comprendre à comprendre pena donc biso ta ba makele le stratégie et ça ya rodo bana muta somba biye goga na poto bela kuta mabete na bandana ya poto na tingala ko mona ba fanatique ya vena biso Hervé Golaté na ndenge pena vérité ko ba balinga vérité te non na kuta na mutu te vous comprenez oui mais belenga na kutana na bango ezaka ba fanatique na biso mingi ezaka spiritas jeune mot propre spiritas Mich Kakabe ya Bogardino osomo abenage ba noromo boya bien au senti que oui bango vous comprenez mais to multiplier sous effort biso ba fanatique ba spiritas to multiplier pena ba effort de venemer silité de venemer za to luka sous stratégie mususu touro yo na okaki émission mo bena tala ki pe lobeke no batambusa ki prêtre mboka na Château Rouge na batambusa Château Rouge bani il paraît que ba sonnet balisé paka tala ndeka fandi wana amoni siko wata boy voilà netisko kando lobike oui Élysée Mpaka ye pena comme l'Élysée pena solo Élysée Mpaka ko Élysée Mpaka so ndeka fandi wana siko ndeka sana wata biba bibe wata bimi wana pena boy 5 billets ataku wata kute toke musika nde pena tozana Château Rouge pena Champs-Élysées chez Mpaka vous comprenez oui pena boy goga tom so akobosa na kozwa tango bimana te mais bato yo boyolanda awa na le boya bokota net na sole na vie na nga dienzola lola zela wala mécène oui grand mécène charge ba musicien dienzola muto azo soutenir balobi na le même mabe nini na le même bon nga na mona na nga mabe oyo lobaki te nga pe na moni mabe oyo lobaki te nga na moni kunde yo kuto na souci pona la musa bato pour la musa ki pe bato yo na souci bilom susu ba veri oyo ala robete ande ba veri oyo type et pousse reloge ke liboso vous comprenez neti prêtre ya ki nga na lena diesola na biso beaucoup te na prêtre mboka te biso bien prêtre koma ki a total ni pe mais na bambriement na kanisa kuta kota kite bani sko bato balaki pembeni wana il fallait moko to mibale ba kote la ba souffler président wana atie sécurité ya koti oui akosomba même interprète à quotité ceux qui moko na bango kaka ale na stratégie côté le bena zola bi London prêtre abi na elo 20 billets au somba 20 billets oyo bato fo ba kota ndule zola osomba lombi no ki vient na biso mutalombi alanda kimbangu ta vie veso ko yekelinga zandeni ozomona na ba biloko mo boye prêtre mboka kutu te bato omoni air tolinga tozala biso nde pembe na leader to sala kape makambo pe leader pe ekosala bien repousser liboso to sala ka ozana pona obiga mafifi exotique chango exotique ya bana chango exobana chango bana chango mafifi Château Rouge mafifi kutabi voilà donc on a kanza parce que ya auto font la communauté avec il la première fois musicien le kumu à petit porte na kati ya restaurant na ye la bango tout les akela ba bika ke Richard Zoya mutu na mutu abongisa ki mo quelque chose na bika na so ba bien na sala oui awa ni on soir ba ya babatu na biso bato oyo balaki na ceinture entourage soki boga bango bakota bolobi atake prêtre alobi ata prêtre alobi te yelaka bongo prêtre alobi il suffit kaka me abie yango bie yango esili pe omotive bango nga combien de fois na motive tala jour na terrain voilà ozomona ozomona ke na kokanga la vite bino kokanga ne bokanga oui ozomona
c'est ça yo eloko lobi ya mabe eza te yo alaki na susi nda makambo eke liboso otelemelaki makambo ezokende bien te c'est ça parce que nakoko kota tina bato na kati ya sale voilà sikozomona nakomi koteya okende kokota ya paka alors na comprendre te yo moto ya liboso oannonsaki confirmation ya concert ya Dôme de Paris alors comment se fait-il que Lenny Bidens malgré ozongo mabe mais faut totuna ba question Lenny Bidens a écarté kio na marketing parce que faut to kosala te ye mutu azwaki charge ya marketing ya presse comment se fait-il que parcours no surtout mobimba tandis que yo kutoa na Paris pour moto quelque chose à faire les promotions Paris ne sont pas habillés oui mais yo za na Paris awa ozaki mieux placé à roleka ba place mieux surtout wana pona rolobela mais à notre grande surprise o bato azwaki ba mbongo mais na liste wana er tozotala bato azwaki ba mbongo balobi eloko te mais bino bato azwaki ba mbongo te nde bozoloba makambo alors pourquoi ozalaki écarté na kati makambo wana yango nomoni siko makambo ya boye deuxième fois prêtre mboka akochange yango siko idéologie ocomprendre po elaka bongo jamais nzela moko boye oyo ntongo mosusu epesi ndenge il fallait ke mpena ke to epesela te deuxième fois bachangeaka idéologie ocomprendre donc ngai naolinga mpena kofanda kote ya babato wana te mpona omona ya bato ebele baolelaka nazwaki eloko te baliaki nga mbongo boye ngai naolinga kokende na baterrain wana te mpona yo komana ko bapatio erefi okomolela kolia bamasanga banavigue kolia te memo liste kaka valeur ezakaka Dieu merci molobeli yo fo vanda wana yo sola dala mokonzi ya mboka okomprendre na liste soki ozaka dayake babike Dieu merci molobeli aza wana bamonaka ke oza wana mais le reste osola dala mokonzi ya mboka si te eza bongo ndongo olobi mambo ozoloba ya mambo ya bien osola mpena pepele donc il fallait que esala bongo mais sikoyo esali bongo te nga mpe nde nabwena nga mpe na baregresse nana baregret mais sikoyo lokwa na mwana ndako na osala mambo bapatio te ocomprendre banda kolela nzala oyebi te fona kende olia fona mela fo nini banda mpe na bombela edesa yango ya kozwa ayaka te ti lelo nayebi ke eza soni c'est ça ocomprendre togrape mokie tomonaki Weranson ayelaki héritier Watanabe Mwinda tomonaki Mwinda ayelaki lumière est ce que lumière wana ezalaki piège te mpona Dôme de Paris parce que baspiritas po comprendre te bato baye concert bakoti te est ce que Mwinda Weranson ayelaki héritier Watanabe ezalaki piège te bon ndenge miel alobaki ezalaki Mwinda explique bapile etikalaki soki wapi miel aza aventurier bato bazosala eloko te na miziki tokotanga bango te kote baobeta masolo héritier kotanga kombo ya mutu lokola miel eza manquement ya respect pas héritier nazoya miel na Congo azobetela idiofa wana ti mokili ekufa nga na kokende idiofa te bete esika bato bazali biso toza toomona bapla azosala idiofa yebi yango wana eza bateatre kasi abotamana na idiofa ala mwa idiofa nayebi te po alela barena kuna bamiel natala théâtre nasala basala yango na brame moko brame arépondre oyo pa répondre toza na mposa bayela biso banzembo ebeta na mokili oyo esala bango mpasi tozofinga mutu moko soki ozoleka oyoka nakangaki motema ozoyoka banovelas badel ezobeta basimba esala bango soni te gombela gombe oui esala bino soni te boluka ta nzembo moko ebeta nzembo tati kofingana kaka bato baosala mosala merci ozokimanga question na bi est ce que Mwinda wana ezalaki piège à Dôme de Paris de la forêt tolobaka na bato tu balongwe na maison mère elobi mpaka David Olito du de caractère à Paris tolobaka ke bato balongwe na maison mère oyo mpena aza mwana ya vie Igwe de la forêt mokili oyebi ezalaka héritier azala na bavie na ye bajidete baleka wana bafere baleka wana mais quand on parle de mwana eza héritier ozo comprendre donc papa moko te akolinga apesa mwana ne na place ya bombo apesa munduki abete munduki non Mwinda alaki mpena lumière geste na bien vie na biso Igwe asalaki ocomprendre wana eza nango te ko tricage to boye te la scène musicale tobetaki yango bien parce que pib na biso ekendeki pib ekendeki te papa yaki nano te pib ekendeki nano bien mais bato mpe bazangaka to bazalaki Igwe oyo alingaka mpe wera mingi akose retrouve mpe na événement wera oyo occasion yango oyo mpe ya kokutana na vie ocomprendre yango mona esalaki ndenge esalaki oyo mpe faut totalisa bato bien nombre ya bato oyo héritier akotisaki na concert le 24 bato ebele nombre wana bakozwa yango te ocomprendre
Donc, nombre ya batu oyo poso totie sur 5, tobete 4 sur 5. OK. Na ndenge pene ya dom de Paris. Oui, oui, on mona ki population. Sinamo. Voilà. Ba image ezala to tia ba image eza. Omoni muto mpiaka eza nini? Mpiaka ezali okoti boye omoni batu te soit omoni batu. Libanda pe bazate. Libanda pe bazate yango na mpiaka. Concert de GBT 4 sur 5. Omoni pena que population. Image ezo funda. Goga otsa microbo sentir que batu bazo yemba banzembo ba répondre. Toye na spectacle kolobate. Na utotanga ba ya lobebe son pota. Apesa ki mambo sengela ko pesa. Ba roi David basali makambo. On comprend batu ba monani. Na ndenge ya population da ya 4 sur 5. OK. Wa bien na ndenge mutema mabete. Déjà mutu so abeti ndula kotisi batu wana mona yo wana na dôme de Paris. Donc ndula ya da total. OK. Pour battre belé na uto ebiso avien na biso les padres. Yeko ta abandona ka bandule. Yeko ta abandona pena na bon makambo akimi. Tikira ya bona. Mais ce que goga beti yango. Faut féliciter donc mabe ya motema mabe ya ba congolais et muta ndesko wana. OK. Donc muta salelo malambo féliciter bino bozolo baloba mais oyebi ke to ape na studio orchestre na studio album orchestre ya ba musicien zo ya vraiment na ki moi 2-3 nzembo ya ba musicien na biso e bon na oka ki su nzembo ya arnaqué nzoto donc nzoto ya na ndenge bele nzoto fo tsango propre nzoto fo eluka nzoto ezeloko oyo fo protéger ngo fo laisser ko nourrir donc nzoto ya ba ko boagela ngo ba mai donc nzoto ya mambo ebele arnaqué ba mloko nzoto le sous ba devoir aya comme légende te Paul Mikolo comme ba légende na yebisaki yete na bi titre déjà ya pamba et comme c'est légende c'est comme c'est légende ma bête ya paka alors bato basimbaki scène musicale pour to voler ba face te héritier wata bola moleke belé basamboka donc bola moleke belé bon trop couillon a soutenaki Karine Mokonzi au monaki en tina ba anniversaire akati concert ba moko azui transport aye Paris pour l'anniversaire à Karine Mokonzi mais bato no surtout oyo héritier watana ba soutenaki na dôme de Paris ba balukeli ba komi o ngai Gaulois o ngai warrior alors phénomène wana est-ce que toi na message moko ezali oyebisa héritier watana be correct yebi que yaza na problème ya royoka mais là vraiment comme trop c'est trop si oui eloko eza ermo bonetsko boma goga près de mboka ezali nde ba trop bon trop couillon bolamu ezoleke mingi moi omoni ya mo public esenga pe moi 1000 démons 1000 démons combien je leke belé miange eleke belé et oumeli akomi ko dominer goga akomati na niveau moko mutu pena fingi asali mabe mutu pe ma trahir ye akei mais a récupérer a zongisi a pc batura ba manike kutu aza utilité otanga na makambo o comprendre donc mi demande fa ça goga mi demande fa bien na no ba kombo yo tangi ba manike ba na bandolo biso ba sinyoso wana ibisa malonga basala net bango ezate yo na ondima mais bango publicité ni basala ba sona ba okake nzoto balala kinga bango na chambre nga sala libanda yo sala libanda bango ba bata ba chambre comprendre ça muto osomba te ba akosomba te ba osomba ne na ende ba mona bi voilà faut dans libanda boyo comprendre bango be mission bango basala ko nga na mona ke alobel ba artiste faut mi démon et bima on comprend goga bisala mi démon goga comme tu na niveau mto fingi pena mais lobi ambamoni osuna asa ta clip ata moko ya mi démon et bima mais oui parce que bola mozoleka mingi bola mozoleka mingi bisala mi démon nanu combien je l'ai trop bola mozoleka mingi et puis parce que belo mona baganga wana ke publicité na kosala te toi sali publicité te bana bango pe forte bana makaso sa publicité abana bala niembango wakakile leki so bandika bala niembango ba problème l'équipe ozomona donc goga azana batu mokile lingaka ye mutako sote héritier pe na batu aza aimé na mokile ouais sincèrement ouais ezaka ke ba stratégie mo boyo héritier faut asa ni modifier demi de morabima au moins ba finga ondoki na mona sika mambo sala mabi yangwana po ba mona ange esimba te faut bima tous les orchestres ezobeta oyo bana ba mi démon na bango pe ouais est-ce que ba beta te ba beta vena biso DiCaprio abe na mi démon na mi démon abeta ya mona ka mi ange esimba ta bite chana wa mi démon abeta l'orchestre vena biso abovan ala na ba mi démon ebele na nzoto abeta te
aobeta ozo comprendre donc eza nango te ke soki nini te musique etekamaka na polémique problème eza nde kaka bato bayeba ndenge nini ya kosolola mpona kotekisa bato biye okomprendre koteka biye eza bamakeyelo bato batisaka na bainternet te ogangi otie makeyelo biye eteka te koteka biye ekomaka makambo mosusu yeba ndenge nini tactique ya jeka nde naoloba ya kotinda mutu eza blague te mutu afai nebe neti mikili ndenge ala nango boye mutu mpe nazwi temps na ye mpe nabomi yango kaka mpona nini akende asombela biye et puis jour andula esusu asokoli alati bien parfumé akoti mpe ligal akoti su ligal mpona yo ozomona donc eyalaka blague te yango wana esengaka fosera te ko moko ezala babiloko ya bato baosala na vraiment désolé même ye moko bosa mboka esika azali nayebi ke akomi da pe da na calcul mo comprendre donc au fois asala mais ndule pe ma félicitation ndule betami pe na ndenge sengeli ba basombi ba billet ba koti ambiance ma totale donc c'est ça. Merci beaucoup. Alors nous autres mingité aux acquis essentiels yangwana aujourd'hui déjà est-ce que vous avez le reçu par rapport à au vaccin bon et là au vaccin ça va que batou vraiment tous à focaliser na nous na plaisir na biso na nous ya réussite na biso ya dom de Paris Palais des Sports et puis mato ina biso air to yo ka ba DL ba Simba ba nini to ba album orchestre de la République album ezoya ya mouvement donc ba musicien na bino nyonso bolinga ba tse banzembo ba Cédric Mbongo bazana ba Mishka bazana ba Jerry Spire azana ba Arnaqué azana l'homme nzoto arnaqué azana donc banzembo nga miembe pe azana mfumu bandenga miembe pazana donc nga na zimo chance koyoka moi extrait ya banzembo quelques masses na album ana so ebimi ba légende ba légende donc on veut que wata pas comme légende ba moko ouais ndeni ala da légende déjà comme sunde parce que comme ba bi mec d'ici balobi c'est les le mec d'ici ayo soutenir petit na héritier Watanabe tozoya la mec d'ici tozoya si ouais, voilà donc c'est ça donc bah les gens déjà on les orchestres on a bengaka société entreprise on comprend ba tout bazala wana na bien tellement no ba vie ya ba mission na biso ne ba vivre wana lo beli yango te on a nde ba mission la team ba vivre te ba do pema collègue na jet set collègue petit na Fabrice Fabrigas énergie collègue ba orchestre belé na Congo ba voyageur collègue bango bana ba car collègue bango ba footela ba parler collègue bango ba relation à bien potelo ko pamba tu vois donc les orchestres le plus stable dans minitoyo na Congo orchestre le plus stable ndenge papa chéri alobara BCBG le plus stable ndenge la team wata sko na ndenge bena ba jeune na ndenge mabete donc orchestre rythme félicitations mutazo baxela mutu koza na dekara baxelo su voiture yo so mona ata na permis te soka mutuka toza na permis tazo pesa ba mo ba permis na yo les orchestres moi ça vraiment présidentiel et puis na ndimaka parce que eza seul orchestre na relation ba tambongo on comprend parce que nga na tamboli pe na tamboli mo ama mise bele na fandi na bina filer bonne guérison azobela tisiko donc na éviter bonne guérison ok apa kabisa mbela yo seka ya pa kabisa mbote derrière ça na pese mbote sika zali donc aya poto azo traitement non mais babia ça ayaki azo traitement awa ke ayaki mambo album ne malaya kuti awa nini kombo na ngoni album ne donc mususu abongi ne pe problème ezali pesa mbote apa pesa mbote na pesi bonne guérison na yoki abelaki to na dom de Paris na oki abelaki to na dom de Paris ba bonne guérison ya ige ba bonne guérison na siki ngapeke azali awa pona album mais ayo kalite pour album oni ibo za mona wengete ela kokwa wenge nani ya ige bina file ya la kokwa wenge ala kokwa wenge ko kokwa kokwa wenge ya bina file fo ndime so to yoka ba morgue to yoka ba mon choix to yoka ba terminus to yoka ba nini kasi ko mogisi ya poka pesa mbote obimisa ba nzembo bongo na mboko ebeta nde bina file sala iba légende on dirait bina file iba liste ba légende parce to tsebo ba légende bina file ko ate file la petit na lingaki mingi ezara ke akenda na nga ndenge fallait pas que tangi na avion na sunga ye mo lobango bango na ba petit na mundibu na sunga bango trop banini mais sona monter la bon mon aloba ko ndeza ndenge ya bana ba matete kiseso
Mundebu bazodiembela wata mingi Mundebu yema na ye bite. Conserve mwana na bite. Abeta. Est-ce que wata baki bino sotu oke kuna wata bia ozwa bino mipiku ama bilo kuna. Bolinga te. Akozwa bino mipiku. Na yeba kite ke Robino arobeta na mboko. Areba ite. Kasi bika asola te. Abeta le kantième. Bongo na bite. Lokolo lobi goga moto na temba lobi biso mipiku. Donc siko nde na comprendre ke akobeta. Ah ok. Siko na comprendre ke mo konja mboka lobi. Biso nyonso tokende. Ok. Papa allez-y passer. Biso nyonso sikoyo tokende po bossa mboka se alobi. Na pesa mbote. Déjà bato tozala kuno boromona kuna yebaka eza ba spiritas quoi. Na pesi ba mbote na ngana mpaka David Olito du de caractère ya Paris. Na pesi mbote na ya Willy Moucheni le big boss éternel grand mécène vers ba petit ou alinga ata yo ka petit alela donc mbote na ya Willy Moucheni et puis na pesi mbote na RK de Paris, Garçon Paris et Rive Kidimbu, Rive Timba Kidimbu. Magali attaque à taille S de la République et puis bébé Anaïs Bambote Sika Bazali donc batutu balingara biso na pesi ba Bambote na bwa kinante Pablo Kini pe na bwa keka Pablo Kini na ngama so la mo ndenge ngama bon on dit comment kisi ya Pablo ke yebe na zo yebe na mbongo nzambe ya Pablo Kini pe na la mbongo nzambe depuis 2015 tilelo ke mena lia pe mbongo na Angola na lia a pe to lia na ma rojenga il faut tala bien Désolé. London, mona katikati na bimisa ye. Agence ya moko na Europe. Mutakabana koseka. Yateka muto akabelo mbongo akayikanda. Désolé. Désolé kabana koseka. L'intervention msu désolé salelanga na poto wa. Nako seka fe. Na sourire. Kabelo mbongo azoseka. Désolé. Abika mbongo ke sika bien. Pe fo ebisa bango agence za moko na Europe. Na ezaka moko. Lelo mbongo siko muta batebele balibara hotel lelo zilelo yale kana chigo kenda to kemba yale kana chigo obenga te e koma obenga bo otezela non na zimbongo te non na zimbongo te yepe kuna zo benga azo mbongo comme ça ozela kombo eza bien te abonga kombo nzoka mbongo eza te kolipe comité siko ba créer kombo eza bien te pour agence London ya papizola ya yango wana ya papizola donc agence ya moko na Europe mobimba eza na France na Paris na Marcade awa donc na Château Rouge diesel à London batutu boya wana mbutalombi zibula lupangu tuteka malafu Vielaza pe mutasimbi charge Angola Vielaza donc mutasimbi charge à Luanda Angola otindi lelo kelobi donc bambote sika zali na pesi Chicken de Paris le grand coiffeur Chicken de Paris le grand coiffeur Chicken de Paris na Blavi comment ça na Blavi pesa ba combo déjà donc Babi celle combo na la Chine salam du moment la Chine salam du moment donc voilà deux fois donc ambassadeur Blachine Zonza ouais masolo mikolo masolo donc bambote na ope siko zali na bikomi et puis donc bato bazala concentré na album orchestre zoya album à mouvement zoya donc mais faut tout le réunion na wata on ngote faut seulement na wata oui hors caméra et on ça fait bien faut seulement on a une initiative va bien na comprenant qu'il y a déjà yo on a souci pena deux fois mutabunda na ba maître Maman TV. Abeti ba maître KO. Yo sagana. Yaleni, na bien mbote à suivre.